Bonjour à tout le monde, bonjour et bon début de semaine partout vos alliés à travers le monde. Merci na ba o nyonso déjà ba s'abonner na chaîne na biso ba o non pe ba s'abonner te toza ko inviter bino bo s'abonner massivement et bo partager bo inviter pe ba ninga mususu ba rejoindre cette grande et belle famille. Nde to lobara toujours o eza chaîne ya partage pe ya respect. Donc awa buzo ba zéro. Donc, merci beaucoup à vous tous. Nasepeli ko sola na bino lisusu lelo lobi ne tomonaki na lobi na après-midi je crois maman Charlotte azali maman ya Karine asalaki émission avec Bibi Kapinga basalaki live moko na kati na yango babetaki mwa masolo ebele e bato bazalaki bavi ya bato ezalaki un peu partagé bamisusu balobaki ezalaki na mwa opportunité asala yango bamisusu bamonaki yango mpe bamonaki utilité na yango te bamisusu balobi non il fallait pas les cas bamisusu il fallait pas loba il fallait pas selon bavaleur ya combat spirituel il fallait pas passer na live wana selon ceci selon cela en tout cas baavi ya bato eza partager, partager, partager. Et bon, c'est tout à fait normal, hein, on ne peut pas faire l'unanimité. Donc, ezakalango bongo. Ce qui est moko kutu kolo na biso Yesu Christ, Jésus Christ, asalaka unanimité te. Ezaki na batu oyo bandimaka ye na ba opi baboyaka na bango ye. Et bongo kaka biso oyo basumuki, biso oyo bato pamba. Tokosala unanimité ndenge nini. Donc, soki kutu baroi ya mokili oyo bakontestaka bango, bareine d'Angleterre bakontestaka bango, e bongo biso kaka bato ya mokili bato normal. Donc, pour dire qu'on ne peut pas faire l'unanimité, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, maman soka lekaki azana ba raison na ye, tokoki ko condamner te. Elle sait pourquoi elle l'a fait. Aza mukolo, baloba munoko mukolo elumba solo, mais loba ba vérité. Donc, elle sait ce qu'elle a posé comme acte. Et tokoki pe ko condamner te, peut-être c'est l'esprit de Dieu aussi et yango te conduisa qui est à ça l'émission wana pour aloba certaines choses pour ceux qui te landi yango en tout cas d'être sur la plus tard bon mona que elle a eu à faire des déclarations de choses oh peut-être koki koza la clé il y a kofongola certaines portes na vie à moi nanae en tout cas voilà et maman na biso asalaki brève présentation na ye alobaki azali une mère de quatre enfants aboti bango avec trois papas et puis elle fut azalaki na monde azalaki se prostituer ye moko alobaki yango elle a eu à tuer kotuer na nzela ya baavortement 17 fois asalaki baavortement et puis en tout cas ezalaki mpenza asalaki mwa confession mwa témoignage na ye aleki mwa rapide mais elle a eu à dire bamakambu oyo eza mpenza ezalaki vie na ye dans le passé et alobi ça fait 19 ans maintenant aza na ministère ya combat spirituel toyebi ministère ya combat spirituel c'est plus on cherche la délivrance on cherche d'entrer na profondeur mpona koyeba komikangolama quoi donc maman ça fait 19 ans qu'elle est là et c'est une bonne chose nous disons gloire à Dieu soki mutu amikotisi mpenza na nzela ya nzambe mpe azotatola yango devant bato que ça fait 19 ans qu'elle a ses deux pieds na kati ya ndako ya nzambe c'est une bonne chose et nous disons alléluia ouais tokoki kolobaka ya bongo donc c'est un peu ça et puis la question oyo batunaki ye mpona filiation na ye na monsieur Moïse Tshombe parce qu'elle porte le nom de Tshombe mama biso alobi bon sûrement monoko ebetaki ye libaku hein? Donc alingaki aloba que Tshombe aza papa Moïse Tshombe aza papa kulutu na ye mais koko na bango mpe nkombo na ye ya mobali nkombo ne mpe ezalaki Tshombe azalaka homme d'affaires abiye moto aboti Moïse Tshombe oyo toyebi na histoire ya Congo donc Moïse Tshombe azalaki mwana liboso papa oyo aboti mama Charlotte azalaki 9e de la famille donc mama Charlotte akobenga papa Moïse Tshombe oyo azalaka premier ministre na 1964-65 akobenga ye papa kulutu donc c'est un peu ça l'histoire et bauti na mpe na famille moko oyo eza na mwa bakondi ebele mpo soki totali Moïse Tshombe azali descendant ya le roi Mwantayanfu donc soki totanga cour ya histoire ya empire lunda toyebi le roi Mwantayanfu donc bango baza badescendant ya le roi ya empereur Mwantayanfu bato boyokaka Mwantayanfu Marie Paul amibengaka le roi Mwantayanfu donc Mwantayanfu wana azalaki parmi baempereur oyo ya empire lunda donc eza na histoire ya Congo totanga baempire lunda baempire kuba baroyaume Congo
donc totanga yango na histoire ba 5e 6e primaire je crois. Donc eza histoire na biso pe na avant présentation d'examen d'état tozongela yango pe. Donc eza moi ba cours na biso totanga. Donc aza un peu na lignée wana po kaka na Congo toyebi etika na oka ba titre moko honorifique mais eza kwa na Nigeria si jusqu'à présent ba reconnaîtra pouvoir ya ba roi na bango ba igwe ba nani nani. Donc si lelo na Nigeria ba reconnaîtra ba pouvoir ya ba roi na bango wana ya kala. Donc je ne sais pas pourquoi Karine porte ce surnom là de baronne. Normalement ils a titre. Normalement, Peso Hollandi, selon l'histoire de Baba descendant à Mointaire, oui, elle fait partie, il y a lignée wana, il y a baron, na lignée wana, il y a aristocrate, na lignée wana, il y a noblesse, il y a noble. Donc, c'est tout à fait. En tout cas, ce cas Kango par hasard, Aïba Keza Ango hasard, selon l'histoire, elle a droit de porter ce titre-là. Donc, c'est ce qu'on peut dire. Et. Wana c'est un peu page d'histoire. Moïse Tshombe azaka premier ministre à l'époque Mobutu Mutaetango a commis au président de la République na 65 nde sala ke papa Tshombe wana atikala na exil type akufa azonga sous Congo te donc pour Mobutu pe atanga comme président kwa Isaka po ayebaki ke papa wana une fois soka za na Congo ya ozala calme te po à l'époque entre Lumumba et Kasavubu en tout cas papa Tshombe mutanda otsa bango mbutu donc moi ba mbutu kari nazara nango tam susu pas zwango na famille moi ba courage azara nango moi ba misu makasi wana tam susu pe ezakaka uti na famille po papa Tshombe azaka un peu chaud donc c'est dans le sang et papa Tshombe ndeboyebi azaka ex premier ministre na époque après boyebi ba papa Adoula Oyabota Doudou Adoula o kaka ya animateur il est pas aki premier ministre donc histoire on tourne la page donc c'est un peu ça et à lobi lisusu bayaki kotuna ye concernant maintenant vie na ye ndenge amenaki yango e oyo mwana na ye ndenge avi mwana na ye azomene sikoyo ye amonaka yango ndenge nini mama abiso alobi likambo moko ezalaki très très important et très capital bato bazocritiquer pourquoi asalaki live wana ngai na mozwi yango na sens que eza comme je trouve comme c'est comme si aye kopesa fongola moko boye oyo ekosunga peut-être na baorientation ya baprière na bango na koluka nzambe na bango mpo na délivrance ya libota na bango mama alobaki likambo moko très important très très important oyo nga mpe nde captivaki attention na nga bandeko alobaki apesaki passage oyo ya bible elobaka que le parent ont mangé le raisin mais minu ya bana moto eza agacé donc baboti balie manga ya mobesu to raisin ya mobesu mais bana nde bakomi koyoka minu ngai mama Charlotte alobaki o Karine azovivre alobi ngai moto nazali na base na yango elobi mingi bandeko na nga tozwa exemple kaka simple manga nzeta manga soki eboti bamanga ya mobesu bamanga eza nango mobesu nde manga ezalaka ya pembe oyo tobenga manga eza nango mobesu mpenza manga ya mobesu oyo oliango oyoka mino ngai sikoyo bamanga eboti na nzete mutu oyo abuki bamanga wana ya mobesu sanke bamanga wana ekomela etela mutu wana akati asali ke aempêche bato mosusu oyo bakoya nsima babuka bamanga wana ya kotela balia bamanga wana ya kotela basavoure yango comme il se doit na elengi nango nyonso na goût nango nyonso mpo ye alongoli yango ntango ya nano mobesu donc bato ya nsima babimi kaka bavictime bazovivre kaka conséquence ya likambo oyo osali obuki bamanga ntango eza nanu mobesu olie yango mpe mino ekomi ngai bino mo boyebi so mino eza ngai ata balambeli yo ngombe yango ya kitoko ndenge nini okoka kolia yango bien te mpo mino déjà eza agacé mino déjà ebebi ekomi ngai donc c'est un peu ça donc ye akometaki baacte oyo eza ke Karine azobuka bana bazobuka bacondamnation baconséquence ya mabe oyo asalaki mpo mama ye moko moto alobi yango eza nga te donc toza kolimbola juste passage oyo elobi ke baboti balie manga mpe bana bakoyoka minu ngai donc manga wana soki eliamaki ya kotela bolingai bolia manga ya kitoko manga wana bolingai bosala yango confiture bolie na mapa
au monde un peu donc vie elingaki ezala plus meilleure plus kitoko koleka pour dire que par là kaka elingi koloba la vie que mène Karine maintenant tout ce qu'elle peut avoir tout ce qu'elle peut avoir comme succès ou renommée ni t'était peut-être certaines choses au maman na salaki alingaki peut-être à vivre au-delà de ça plus que ça soki mbeya mbange ekomaka ntina maturité eliamaka ya mobesu te baconséquence eya te sikoyo baconséquence yango eza nini likambo yango nini oyo mama ya biso asalaki yango bato oyo bazokondane pourquoi asalaki live wana vous ne savez pas ta mosusu molimo ya nzambe moto etindi aloba bongo oyo ngai na kosenga Karine eza kaka wana aza mama na ye bakovanda en privé bakosolola en profondeur mama akosolola na mwana na ye mpo baluka délivrance ensemble babondela bakota en profondeur na bandeko na ye mosusu bayeba makambo yango nini oyo mama asali to asala mpo biso tobuka conséquence mpo ye moko mama moto alobi donc eza mpenza likambo oyo très important baoyo baomona live wana bamoni ke aye YouTube pourquoi vous ne savez pas soki molimo ya nzambe moto poussé pour venir déverrouiller certaines choses vous ne savez pas en tout cas surtout na passage au cas que le parent ont mangé de raisin vert et le dents des enfants sont agacés en tout cas eza clé oyo babenga pena soubassement soubassement eyawa soubassement mpenza donc place likambo evandi eza wana ekofongola plusieurs choses et po témoignage bandeko batémoignaka pamba te témoignage ezali soki moto azotémoigne boyeba ke aza koobéir na etinda ya nzambe oyo eza ke topanza sango toza batémoin na ye ifo toloba oyo tovivre oyo tomoni ntango ozoloba yango oza koobéir na etinda ya nzambe eza occasion mpo oza koévangélize baoyo bayebaki nzambe te baoyo peut-être baza na mabe oyo par nzela oyo olekaki bango mpe babongwana eza mpe occasion oyo ya kolendisa peut-être moto mosusu aza na mabe oyo lokola yo banda ye kosala koloba na ye te nzambe alingi yo malgré mabe na yo nzambe alingi yo aza na plan ya kitoko mpo na yo yo mpe ya son tour epesa ye mpe makasi ye mpe abongwana alanda nzela na yo donc baoyo bazozwa témoignage wana na angle ya mabe fo bayeba ke mama atosi kaka liloba ya nzambe et puis kotémoigne ntango moto azotémoigne aza kose souvenir na bolamu ya nzambe na vie na ye atali oyo azalaki atali oyo yakomi amoni bolamu ya nzambe non akoki kokanga monoko te donc botikaka kokondane boyebi kati na ye te oyo ce qu'elle ressent donc alingi atémoigne reconnaissance wana epai ya nzambe mpo moto azalaki na molili aya na lumière de l'obscurité olongwa obscurité oya na lumière olongwa na ignorance oya na lumière en tout cas botikaka ko critiquer dans le vide donc c'est un peu ça au maman na biso alobaki et concernant Olga Kabelo maman alobaki en tout cas mbongo na ye ezali maman alobi ye te mutu amemaki likambo yango na place publique Olga de ton côté en tout cas nakoyoka ko maman koloba parti wana c'est comme elle est touchée donc acte opposaki ya komema likambo ya niongo na YouTube sur la place publique en tout cas touchaka maman na biso bien que tu avais retiré ça mais et touchaki ye esalaki ye pasi mpo ezalaki likambo entre bino mibale niongo ezwa mbongo ezwamaki entre bino mibale et la maman s'est dit prête ya ko rembourser yo mbongo na yo donc c'est un peu ça maman nimi aotopesa yo 1000 € na yo. Et pour ce qui est de Yvette Kalombo, batpe baza ko interpréter ngo que maman Charlotte alobi Yvette aza na milimo mabe ceci non elle a expliqué ceci à l'époque quand Janvier avait critiqué Afingaka Charlotte maman Charlotte Yvette asili kaka pourquoi Janvier akoki ko manquer respect na maman Charlotte Yvette akendaki même pas beta Janvier pour asili kaka makasi asala même ba live pour dire qu'elle n'était pas d'accord mais akoka moi lelo
même Yvette oyo adefendaki ye ntango janvier afingaki ye, même Yvette akomi kofinga ye, alobi ah c'est comme si molimo wana kaka ya désordre, molimo wana ya mabe wana mopepe wana eza kotambola elongwe kuna eye susu epai na ye moko mutu oyo lobi adefendaki nga. Donc mama alobaki na sens wana botika kobakisa ko déformer ba propos ya mutu, en tout cas ezalaka malamu te soki likambo elobami boye tolobaka sembo. Donc c'est un peu ça. Donc maman akendaki un peu moi likolo, mais soki nde na comprendre témoignage na ye penza soki bolobi alobi abanda ko approfondir yango, en tout cas kozwa penza des émissions et des émissions po eza pe wana kuta ezosenga penza pas une personne comme mutu oyo amesana kosala baémission ya na bato basali ya nzambe lokola peut-être Alain Dele, Tiffany, bato moko abongo nde ou bien chez Biso TV, bato abongo nde bongi pas interviewé na compte ya témoignage na ye oyo po pena soki bakende pena en détail bango nde mutu bakoki kosola na ye likambo yango bien po détailler un peu témoignage na ye na profondeur nyonso. En tout cas tomonaka kaka likambo likolo te. En tout cas maman biso aza déjà mokolo, aza mature, aza sage, ayebi oyo azosala. Et tango andimi poser caméra devant ye pe aloba, elle mesure makambo oyo azoloba, azopese makambo azoloba. Donc ayebi, elle a de l'expérience, awumeli na makambo nzambe, ayebi de quoi elle parle, pe ayebi puissance ya témoignage. En tout cas ngai eloko na kosenga kaka Karine, maman na yo, oh, tu as de la chance, elle est encore en vie. Ye bokoki kosolola na en privé, bokoki kobondela na ye en privé pour certaines choses ezala éclairer, pour certaines choses ezala décanter. En tout cas oza na chance wana, c'est une chance d'avoir encore sa maman en vie. Pe maman na yo aloba boye na miso ya bato ke oyo ozovivre eza conséquence ya oyo ya salaki. Eza na bato ebele bazovivre lelo blocage, freinage na vie. Mais parents na bango pe baza en vie, mais balobaka yango te, baoyeba te nani aza na base, bana bazolela butu pe moi problème, difficulté, complication, maya miso ezotanga, mais bamelama na bango. Mais toi, tu as cette chance-là. Ce que je te demanderais, solo la maman, calmement, bovanda bo solo la en privé, peut-être peut déjà bo sala na bino ango, peut-être boza na bino déjà en pleine prière bo salaka. En tout cas, moi je t'encouragerais continuer na ligne wana ba prière bondelaka, et peut-être liboso na yo il y a bien ezanan, tu es encore jeune, il y a kitoko ezanan ebele liboso na yo pe ekoyaka lisusu ebele po ndenge mama expliqué. Donc eza penza profond likambo expliqué, ngai na moni penza eza très très utile bo solola yango, bo bondela, bo luka penza lisungi basala nzambe mususu pe ba accompagner bino na processus wana. En tout cas ekozala malamu mingi concernant yo moko. En tout cas prochainement je ferai une vidéo aussi sur toi pour donner mon point de vue. Donc c'est un peu ça nakosala yango, mais pour l'instant ezalaki mpona témoignage oyo mama na biso Charlotte asalaki pe bato ndenge bakomi komema yango de gauche à droite. Bon, YouTube c'est comme ça fonctionne comme ça. Soki moi eloko ezali mutu na mutu akotire kote oyo amoni ke akotire profit na ye. Donc soki omeki moi koderoute ata na liloba ezala mutu mosusu akobimisela yango ata 12 émissions. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, et je salue tout le monde bao nyonso basalaka animation na YouTube, et nayebi ke lelo lisusu continuer bato continuer koloba. Donc c'est comme ça. Et puis de votre côté, en tout cas pour nanga maman azane tranquille, c'est elle a parlé, ye abimisi na ye, elle s'est défoulée, nzambe mutu a guidaki ye po ya kosala nini wana. En tout cas eza hasardé, moi je ne crois pas ezaki hasardé, eza molimo ya nzambe po soki azaki d'accord te, comme elle a toujours dit non, moi nana filmé te abandaka pe kofilme te. Donc soki andimi bafilme batia caméra aloba, c'est que ayebi nini oyo azosala et que c'était le moment. En tout cas Karine, profite bien
na mama na yo tire ba conseil ba orientation ba directive o yaza nango pona bolamu ya libota nabino. En tout cas, merci beaucoup, merci, 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 merci. Na bande ko nyonso balandi biso, bo tenir ga rigueur te, na yebi nyonso te.